Oui, bonjour, bienvenue chers internautes. Et c'est vraiment ma casse parce que vous êtes nombreux partout à travers le monde en train de nous suivre. Vous êtes sur Emergence One TV, une chaîne qui vous fait rêver. Chaîne Wap Oyo et ça, le Rabin Marambo, toujours Bolingaka. C'est moi, Monsieur Sapis, votre humble serviteur. On a fait Rabin Moussala Oyo avec âme. Parce que dans le bar, toujours que le Congo doit évoluer, le Congo doit émerger comme notre chaîne Emergence One TV. Donc ensemble, nous avons tout ça pour évoluer, peut-être ça pour Kendrick Bosso. Et là, ils ont une émission Bolingaka Mingi Yolo Analyse. Yolo Analyse. J'ai eu des appels de partout, balandaka émission ya Yolo Analyse, balobi que non, ndekondenge ni mikolo ba émission tozo zoate, évolution ya Yolo basango ya Yolo tozo yokate. Et je suis de retour et moi pose ça les maki parce que je devrais vraiment aller dans ba bureau ya quartier pour avoir des informations précises et surtout historiquement ko permettre yo esi ko zolanda biso na en ce net moment aux un peu na maîtrise pose na idée à quartier o eska yo vandi yolo to bandaki ko landela yango yolo to botami to koli na yolo to yebi yolo kaka na kombo ya yolo nord yolo sud même on a vite compris que yolo ngezaka yolo sud était et après ka yolo nord té na kati ya yolo nord toza na 3 yolo na kati ya yolo sud toza na 4 yolo plus pinzi et comme lokola 7 8. Donc, Yolo, d'une manière générale, il y a 8 quartiers. Donc, Yolo 1, Yolo 2, Yolo 3, Yolo Nord, Yolo Sud 1, 2, 3 et 4. Et puis, quartier Pindi. Donc, raison pour laquelle Nazalaki Nanou, Landela, de près, historique, il y a un détail, surtout, ensemble avec le chef de quartier, surtout. Et sur cette émission, de beaucoup, il y a beaucoup de compte rendu. Il y a la recherche sur notre là. Je rappelle que nous sommes dans avenue Sakania et pas Iwapi Oyo Masanangai via Bosulu Masanangai parvi Bosulu avenue na bango yango yo avenue ya banebele ya yolo ba yebi yango très bien ezali avenue Sakania ezali na yolo 1 après yolo 1 to kota lisusu na yolo 2 to kita ti na yolo 3 pour vous permettre lelo ya ko yeba différence ya ba quartier za kandenge nini. Je rappelle encore que yolo 1 et bandi na université et ce qui na Kimwenza et bandi na Bongolo et ce qui na Kapela. Donc surface Solande et Yolo 1. Yango nesika tozali beaucoup yeba nombre d'avenues et puis beaucoup yeba nombre d'écoles, nombre d'hôpitaux et ça na avenue ou soit ça na quartier Yolo 1 à suivre. Oui, un grand merci à l'équipe technique qui est assurée par Junior Kapaya. Et toujours continue, toujours Kaka Yolo 1. Et comme je disais tout à l'heure, après Awato Kitana Yolo 2 puis Tokena Yolo 3. Et j'aimerais juste faire une petite lecture pour vous permettre de maîtriser un peu historique parce que Tozakina chef à quartier Yolo 1. Et quartier Yolo 1, historique Néango, le quartier Yolo Nord 1 est situé dans la commune de Kalamou. Il a été créé en 1954 par le Fonds d'avance belge. Par le truchement d'Office national de logement. Démographie, la population de ces quartiers est de 10 183 habitants, dont 2 999 hommes et 3 179 femmes, 1961 garçons et 1981 filles. Parmi cette population, il y a 63 étrangers dont 18 hommes et 32 femmes, 6 garçons et 6 filles. Géographique, sa superficie est de 3,63 km². Il est limité par l'avenue Bongolo au sud, par l'avenue Kapela et à l'est par l'avenue de l'université et à l'ouest par la chaussée de Kimwenza. Il est constitué de 31 rues et le quartier Yolo Nord 1 contient 966 parcelles. J'espère que la lecture va permettre à Binobe mais un peu comprendre parce que nous étions avec le chef du quartier, c'est lui qui nous a fait parvenir toutes ces informations pour que vous ayez un peu de l'éclaircissement et surtout certaines lumières concernant le quartier Yolo Nord 1. Parce qu'après ici, nous allons aussi partir dans Yolo Nord 2 et pas Yolo sous ma précision. Et il nous a expliqué que dans 31 avenues, il nous a fait la différence entre avenue et rue. Il y a 25 rues et puis 6 avenues. Et parmi
avenues à quartier le Nord 1. Nous avons Capella, Lukeni, Dembo, Bolobo, Semendwa, Nyoki, Kamina. Kamina est avenue Tozali actuellement, où est à présent. Sakania, et puis Ngalema. Ngalema est avenue à école laïque. Ango, Malele, Ngeba, Lufungula, Kimwenza, Ngufu, Luila. Et ils ont continué. Avenue Ngidinga. Avenue Ngidinga, on est vraiment battu na Yolo parce que à l'avenue Ngidinga, je ne sais pas s'il faut l'appeler un tunnel. Ils ont juste une courte avenue où ils ont la kakana Bongolo, sur Bandika Bongolo. Avant comme à lui là, il y a un tunnel où ils ont la kawana. Il y a un avenue Ngidinga. Et puis avenue Vunda. Et puis tout ça, avenue Mfumumvula, avenue Lemba, avenue Njili, avenue Baumbu, avenue Ngangwele, tout ça na Sanda, tout ça na Benkana, Matete, Matete zali suite ya Kamina, suite ya Kamina nde Matete. Et puis tout ça na Mpangu, tout ça na Ngamvula, tout ça na Ngwani, na Kingunda. Et puis chaussée de Kimwenza, P yango ezakaka na kati ya Yolo 1 parce que yango mte kaboli Yolo 1 na Yolo 2. Le chef de quartier actuel s'appelle Mbompia Andy Gilles, Mbompia Andy Gilles, et le bourgmestre ya commune à Kalamous, tout le monde le sait bien que c'est monsieur JC Kadima Kalonji. Socio-économique. Tout ça na boulangerie kaka moko boulangerie ngo ezalaka na avenue Nyoki boulangerie ya Mama Zongo batu bana Yolo ba bien très bien boulangerie Mama Zongo donc eza boulangerie moko ya kala. Menuiserie tout ça na industrie moko ya menuiserie eza na Bolobo, mais il y a aussi atelier de ya menuiserie musu ezali na Bolobo wana, mais oyo eza industriel, donc menuiserie industrielle tout ça nango eza plus na avenue Ngaliema na coin ya Kazangulu. Et puis tozali na 8 centres hospitaliers na quartier Yolo 1. Tozali na 6 écoles primaires et secondaires. Et tozali na plus ou moins 75 terrasses. Et nzambe nango bena quartier balinga masanga na ebisibino. Rien que Yolo 1, babi bien que rien que Yolo 1 tozali na plus ou moins 75 terrasses. Et puis na nombre ya ba boutiques, ba soit ba ligablo. Mais plus c'est ça ma boutique. Donc plus ou moins 65 boutiques na Yolo 1, rien que Yolo 1. Donc vous comprenez que le quartier Yolo, précisément Yolo 1, c'est un quartier commercialisé. Et raison pour laquelle prochainement, tu remets un peu que Solana va commerçant, il y a Yolo Nord en gros et surtout Yolo Nord 1. Pour qu'il nous explique si vraiment Yolo est allé quartier Moko Oyo, et ça commercial. Ou soit, on peut réussir business na Yolo. Donc il faut aussi se renseigner parce que dans le monde du commerce, ça va investir. Pour ça, dans le monde d'investissement, avant d'investir, il faut ça l'état de lieu. Oui, bah ici quand nous quoi investir, bah faire na yo. Parce que dans la place où nous quoi investir, bah faire nous dindi parce que na ba milieu on va ça bah faire wanate. Mais nous remarquons que déjà na Yolo, si Yolo a 1 2 3 mais na Yolo 1 déjà tout ça na plus ou moins 75 terrasses. Tout ça, on a plus ou moins 65 boutiques. Et poste, il y a ajusteur, tout ça, on a 4 et Quado Bazali 5. On est qui va résumer, on est qui pour le quartier Yolo Nord 1 et pas Iwapi, c'est sûr que tout allez na 25 rues et surtout tout allez na 6 avenues. Avenue na rappelé bien ça bloco balabala où minene. Alors nous continuons toujours notre parcours. Toko Kitasukoyo na Yolo api na Yolo 2 et pas Iwapi toko kuta na bandeko. Mais j'aimerais est-ce que na benga pe mona moko Yolo ameki un peu kosolana biso. Ndeko, bonjour. Bonjour. Oui, comment on nani? Bon, je m'appelle Chamba Minga. Chamba Minga. Oui. Voilà comment on a Yolo surtout à Yebelio Chamba en Chamba, ouais, Chamba, ouais. Oui, toi y a Yolo 1 parce que tout ça là, moi, babé en gros la évaluation, s'il faut le dire, ou soit il y a un peu de détails parce que Yolo, tu es à Yolo Nord. Mais à notre grande surprise, on a compris avec le bourgmestre ou soit le chef de quartier, il y a tous les 3 Yolo, c'est ce que Yolo est à 3. Est-ce que Yolo est à 3? Yolo normalement ils ont commun. 3 on est à Oba côté na kata Yolo. Les Arabes Yolo Sud, hein, na Yolo Fokobel babenga Fort Congo Belge.
batonga kate. Oui, c'est bien. Ndeko, pour ça on a bien pemé na micro. Ah, vous avez vraiment na yolo ya solo. Na mona yolo. Vous avez na yolo solo, botam na yolo ko na yolo. Te kobota mamutu nyo surtout aza na yolo botam na yolo te. Bakoso te. Ba botam na hôpital général. Eza na yolo te. Eza na commune ki. Bon ça va. Okoli na yolo. Oui na koli. Okoli na yolo parce que trop que non c'est comme ça. Pour bibi no ba yolo ba bata ko incompréhension na nga mukete. C'est ko yo bisi biso ke yolo ezaka yolo moko. Mais eza yolo si na yolo non. Mais biso tous na yolo non. Mais na yolo non obi ke yolo eza 3. Oui bango. Bon. Logiquement parlant, il y a 3. Il y a 3 parties. 3 parties. Je vais expliquer biso 3 parties yolo nord. Yolo premier yolo bandi wa yolo 1 bandi wa pièce. Yolo 1 et bandi na venu Kidinga. Donc eza sur l'équipe Bongolo. Avenue et bandi yolo nord. On fait banana Bongolo. Non, Bongolo eza juste eza frontière. Té chef à quartier expliquer sur clair. Parce que nous ça ba précision. Il y a lobini Ama Mombele, chef à quartier wana. Ama Mombele. Eza pe kazo pe to lobela ngo po. Normalement pour muto bana na quartier wana chef du quartier faut za muto ya quartier wana. Ala muto natif à quartier wana. Po ayebike koto ezaki boye, koto to sala boye, to simba boye, to bongisa boye. Mais à notre grande surprise tout le monde na bata quartier, chef du quartier za muto ya quartier mususu. Mais ayo ko na quartier mususu. Ayo ba bena ba difficulté na yo chef à quartier zolo ba wana aza mona Mombele za yolo 1 to yolo 2 to yolo 3. Ya yolo nord, na peut yolo nord bochango yolo. Kasi nga zo expliquer yo za mona yolo mais yebango lelo wana maîtrise à quartier na yote faut l'admettre. Nandeni. Parce que on a biso beke yolo za yolo 1 yolo 2 yolo 3. Parce que yolo 1 no disposition par rapport ya yolo nord, yolo sud. Non, tout ça quand on a parlé sur yolo nord. Na yolo nord tout ça na 3 yolo, tout ça yolo 1, yolo 2, yolo 3. C'est on a posé aux questions. Yo mona yolo koli na yolo. Mais ça na maîtrise à quartier na yote. Yolo non yolo 2 na yolo 3 na ndengeni. Expliquez-moi. Expliquez. Comment on a dit que franc Congo belge la yolo te. Yolo suka na côté nini za. Moni ndako evoloko. Na wafanya. Yoka. Oyo zo loba wana oyo zo loba na biso eza bongo te. Est-ce que vous consultez à quartier na bino? Poussana te papa, poussana. Poussana. Chers téléspectateurs, comprenez hein, mambo to linga préciser parce que ba tebe ba va na quartier na bon ba maîtrise ba quartier na bon. C'est ça quand na yoloté, vous allez le remarquer partout dans ba quartier belé. Alors on a voulu est-ce que ba na quartier ñu sauter ce que va une base na maîtrise à quartier na bon. Est-ce que au consulter ka bureau ya quartier na bino? Bureau quartier na biso eza route te. Eza te? Oui, c'est faux. Yolo yo kanonga. Pardon. Oza la caméra, oza journaliste. Il y a 4 temps à côté bureau du quartier ça so ezali. Mais nga biso nga zo expliquer au clair. Ezala la sous-suté. Là na expliquer yo na. À notre grande surprise bureau du quartier côté zalaki bateka yango. Wana ya yolo 1. Wana ya yolo 1. Mais biso nga poser quelques questions à mon yolo. Oyebi ke yolo. Yo bureau du quartier zalite. Bureau du quartier ya quartier yolo no 1 wana bateka yango. Bateka yango. Est-ce que zalaka? Oui, bah maman moi to lobelanga après ce que toza na problème ya yo mona yolo so na maîtrise à quartier na yo. Obandaki na ngidinga toke esuki wapi? Yolo no 1. Yolo no 1 esuki na kapela. Esuki na kapela. Là on tient na kapela donc c'est fakito bana na bongolo kapela, bo esuki wapi bandi wapi? Olobi na ndenge ya boye. Boye université. Esuki wapi koto? Ah ouais, esuki na Kimwenza. Na Kimwenza. Oui, koto nous expliquer biso bien. Voilà yolo no 1. Ce que yolo no 2 bandi wapi? Esuki wapi? Kimwenza. Il va y avoir Kimwenza, oui. Et ceux qui na Maya Kalamu. Oui, na Maya Kalamu. Ce qu'on a expliqué au Poeba. Yolo no 1, ils ont n'engagé le bio ane bani na Bongolo. Et ceux qui na Kimwenza, ils ont côté université Kimwenza. Mais yolo no 2, ils bandi na Kimwenza. Et ceux qui na terrassé oyo, il y a Bimarati na Akram. Na terrassé. Oui, et c'est ka bandako, et c'est ka makadam esuki. Vous comprenez? C'est que wana eza côté ba evoloko wana tout. Oui, c'est ka papa evoloko non. Yolo no surtout ezali bandako office. Nde yangona esika yolo. Esuki wana terrassé. C'est quoi yolo no 3D bandi ko banda esika terrassé bandi kino na ya Kalamu. C'est ça. Sur le plan administratif yango yo parce que biso toza ba journaliste d'investigation. Yango to boy. Cela qui na ba chef à quartier. Ba détail. Pardon, to boité. Ba chef de quartier baza mieux plateau ba une information mais ba information mo exact té. Na sens nini? Le sens que basera sur le terrain té. Biso tout temps na yolo to mona ke yolo awa ndo no lobi wana ezaka de yolo. Merci vraiment Ndeko. Juste remerciement et puis Bambote na batu bolando 3 personnes par rapport que to clôturer. Et liboso na pesi nzambe Jésus Seigneur Jésus-Christ. Pesi to pema biso tout kutana. C'est circonstance to kutana pour to le makambo.
ya mibale napesi mama na nga mbote po muta bota nga mbisa na mokili banzamba se ya misa napesi connaissance na nga nyonso to bato nyonso bayebi ngai o to bayebi ngai donc bamote na bino kotoboza Chamba Chamberton. Ok, merci vraiment de Chamba. Te écoute très prochainement. Mais faut ça le faut pour maîtriser le quartier na bino. Et ça la bien. Et ça la bien. Oh, bah voilà ngai. Vous poussez la artiste, vous poussez là. Ouais, au artiste donc faut zabana yulu solo bango yo. Baba ve vous poussez là. Vous télé ma boy, vous ala non. Bango yo bana dala sango bango yo donc. Oui, bandeko bonjour. Bonjour. Oui, ndeko c'est présenté le tout ça ah oui émission yulu analyse. Donc bino na bino banduleman artiste ya yulu. Donc to meka un peu ko sur la masolo yulu parce que tu parler sur historique ya yulu. Bino baba na yulu est-ce que vous avez la maîtrise de quartier na bino? C'est banana ko se présenter papa comme nani? Bon, comme on a lianga, o batu bayebi pe belé. Lianga za nani asaka nini? Lianga zali artiste o yemba banzembo RTNC ya ba chaîne nationale, hein? Bayebi donc azaka kadon, azana makikuto ya osakana te. Alors, on préparer album donc de tout ça ko kermesse ça déjà na kermesse ça déjà na terrain. Toujours talande ba obunda na ba joueur na biso ba tuto yembaka donc ba joueur ba lingate etikalaka ya bale o ete biso nyos tout fallait to sepela mais après tout on peut pempe na ba fête mais après tout ezapé saleté ou ba beta ba concert na bino ba chaba commerce na bino ça va eza bongo mais eza siko terrain ezalaka pona mututé eza pona scène nyos tout ça va merci oui ndeko yo se présenter comme nani comme on a Oli Malaxer vraiment artiste et musicien chanteur vraiment kasi libanga. Oui, la bandit pas non question. Oh, ndeko, est-ce que vous avez la maîtrise du quartier dans Yolo? On est aux Zangate. Ah, tous dans le quartier Yolo Nord. Yolo Nord est subdivisé en 3 parties. Est-ce que vous est bien? Oui. Yolo est combien de quartiers? Yolo Nord, il n'y a rien que Yolo Nord. Ils sont divisés en combien de parties? Bon, on a mis par rapport au Nenga na Yebeli, Toro a 3 parties. Yolo 1, Yolo 2 et Yolo 3. On a Nord. Ah non. Oui, Yolo Nord 1 bandi wapi suki wapi 2 bandi wapi suki wapi 3 bandi wapi suki wapi. Bon, Yolo Nord 1 ndenga ina yebeli. Biso nde kotoyo toza Yolo Nord 1. Oui. Bade bazana ngambu kuna. Oui, bade bana ngambu kuna. Ouais. Bade bana ngambu kuna. Bon, 3 nde sko na mona nde kotoyo. Kotoyo. Ndenga na yebeli ba kotoyo biso. So bon so ko bana terrasse tio kitakota kala mwana Yolo Nord combien? Voilà, kuna 2. Kuna 2. Ko bana na terrasse tio kitakuna. Bon, kuna tozala bango toza affilé par rapport ya ba nde toza 1. De baza kuna basangani na ba wase côté kuna. OK, ça va. Na kozongela pour l'action que faut ba quartier bovanda. Bona maîtrise na ngote. Papa na biso, essaie un peu de nous expliquer Yolo Nord 1 bandi wa pesuki ya pi 2 bandi wa pesuki ya pi na 3. Bon, nga pour selon ngai na moni pena kapé Yolo 1 et bandi na kapela ti osuki na mompono ozongi boye ti na université. Deuxième ezali sikoyo ezali terrain awa biso na kambi na awa ti ngambo. Sikoyo o eza université wana o eketala ni na mombele yango wana nde tobenga ngo 3 po eza isolé. Po eza isolé. Papa. Yo obotamina Yolo na bambula ileki kala menga nazo kamwa bana Yolo bobetaka tolo boto tolo Yolo ya biso mais vous avez maîtrise à quartier na bino te bwendenge. Explication pesi biso ni za bongo. Est-ce que bo consulter ba chef à quartier na bino bokena na ba bureau du quartier po boyeba ndenge nini makambo ezalaka? Bon, tout le monde a un chef de quartier, mais en tout cas, tous ont la tendance à autouna. Tous ont la tendance à autouna. Donc, les Canadiens de quartier, ils ont la binoté. Ils ont la binoté, mais ils ont un problème avec Makambo Ndaku, Makambo Karti. Bon, voilà, on a un Makambo Muke, on a un Okuta. Non, binoté, on a un quartier, c'est Yindi. Yindi, mais ils ont un pas en bataille. Mais on a mis tout le monde, baba no bino bozo bota. Yolo ngo bola kasa bango yolo modèle nini parce que ceux qui yolo oyo bobo tami bokoli bona maîtrise na ngote. C'est que bana bino pe boza difficulté en maîtrise ngo. Oui, yolo pinza pe ndingi za wana ezwa pe bapaya trop. Yolo e comment pinza ndingi za la raté.
Yolo do échanger papa bazo changer esprit ya Yolo. Papa bazo changer esprit ya Yolo. Bazo bomisa bazo memela bino développement na Yolo ba mpango komi ya kitoko ko ba construction komi ya kitoko ba kuluna bazo bima ba bato malamu bazo kota. C'est quand même bien, il faut que se pela nango. Développement ya bitumba na Yolo nde ezalaki te. Yango nde tolingi Yolo zonga ndenge ezalaki penzo ko tambola no ata iner nga za kolongwa ba ezo ba iner. Ba désert. Na sambusa na nga ya car ya mutuka na koyaka heure nyonso tu na lingi donc eza na bimi 3h 5h 4h donc nazalaki libre mais sikoyo ba heure wana ekoma okotambola te biso tokoma lokola bavadio totambolaka su te po ozomona meme ngambo ya Yolo Sidi neti barankine biso ozaka barankine te biso oza bastar. Ok, merci papa. Sikoyo meka otenga so ata 10 avenue kaka ya Yolo Nord 1 10 avenue oyo yebi ya Yolo Nord 1 Yolo Nord 1 en tout cas wana osesanga examen biloko yango eza baveni toza nango na kotangela o mena okoma mpela ntina suka te po na bidiza pamba parce que Yolo Nord 1 tozali na 26 rue na 5 avenue sikoyo na sengi otangelanga kaka ata 5 avenue ya pamba na kitika sa tanga 5 avenue oyo ezali ya Yolo Nord 1 na sengi ya Yolo Nord 2 te 3 te mais na bika Yolo Nord 1 parce que vous avez doyen aux hommes qui komeli na Yolo. Bon, na obandela bino na Tumbumani na sika Jamar ezalaki. Tumbumani eza na Yolo Nord 1, eza Yolo Nord 2. Eza na Yolo Nord 1 na milito. Bon, na to bandi na loko aneti Baumbu. Baumbu oui. To bandi Baumbu. Wana eza rue wana eza rue. Faut boye ba différence ya rue na avenue. Rue ezali o eza ya mukie, avenue ezaba o eza mineni. Sikoyo yo na biso 5 avenue. Tozui ango. Oui. Tozui Kamina 2 Tozui Bolobo 3 etika l'idée etika l'idée à part wana toyoko zonga na Lutundu toyoko zonga be ngambo Lutundu te Lutundu na biso bino ke Yolo Nord 1 Lutundu eza Yolo Nord 2 ozomona bozo cha munoko ya pamba na quartier mais bozo na maîtrise ya quartier te évolution bio quartier bino bo yebi te mais bobeta kaka tolo Yolo nino bino bo yebi Yolo ya makanisi. Bon, est-ce que yo sole yo yebi penza ke avenir munene penza na Yolo ezalaka avenir na tangelo ya munene wana mona ezalaka so 3 avenir na sunga na bakisa oyo ezala Yolo Sidi yo ko sunga pe oui ça va avenir ki mwenza oyebi yango avenir ki mwenza wana peza avenir munene avenir munene avenir matete oyebi yango avenir matete eza munene penza te meza mukuse eza avenir mais pona munene nde ya costaud. OK, merci papa endeko yo yebisanga kaka yebisa biso kaka 10 rue ya pamba ya quartier Yolo Nord 1 na bien 10 rue mais le bana boy est-ce que peut avoir raison que à tous Yolo Nord 1 de le baki nga zoboya te nga mene toza na Yolo Nord to parler sur Yolo Nord 1 na moni otaki biso maman ke bino bo maîtriser te ça maîtrise à quartier te ça se voit clairement kuna 2 papa yo zela ya 6 okota na vraiment en tout cas bari ezebe et bari ezebele tengela ka 10 rue o eza na Yolo Nord 1 10 à pamba benkana toza na bekana 1 toza na sanda 2 toza na sakania 3 toza na talaka kamera kuna bana Yolo ba ngavula ça va 3 T4 4 déjà. OK, ça va 4. Tozali na nini Nioki. Tozali Peri. Tozali na Semendwa. Oui. 6. Tozali na Ngangwele. 7. Tozali na Ngaliema. Oui. Ezali wana peza rue. 8. Awa tozali na mususu nini? Tika na D. Mpangu. Mpangu D et 9. Mpangu pezali. Na bakisi sumo. Non, mais c'est bana Yolo bozo kaka bana Yolo abeta tolo biso bana Yolo bango yo ça ezali to robosana yango te to komi de jour 9 na 9 oui to komi de jour 9 otika na moko otika na moko na bakisi bana Yolo bia bai baka na bakisi nini avena biso nini nzambe na ngai bana Yolo ba veina ba rue na bango bazo ebate nasunga yo nasunga vunda na bakisi wata vunda ata lokeni sikoyo avenir ngidinga kaka na Yolo Nord 1 wana oko expliquer biso place ezalaka na ndenge ezalelaka avenir ngidinga avenir ngidinga proba atuka kuta bete tuka ngidinga bakombo wana venandezi na Yolo Nord 1 boy
Ça va, merci vraiment. Merci, artiste, vous continuez la journée Nabino, qui toque au bon après-midi Nabino. Et n'en profitez de papa Ngami Bali, papa Bolé Kaboué. Yo kaka. Ok, Babi Yende Doyen, bonjour papa. Comme on s'est présenté, parce que les émissions Yolo analyse et parlera plus car Mamba Yolo, dans les détails Nyo Soto. Mon nom c'est Ngwanda Jimmy. Papa Ngwanda Jimmy. Oui. Donc venu bazo ba doyen Yolo banda Yolo kala. Exactement. Il y a bato bazo ya bozo ya mbabango. Oui, exactement. Oui, papa, tout ça n'a pas problème avec awa. Oui. Yolo est subdivisé dans 3 quartiers, rien que Yolo Nord. Tout ça Yolo Sud Nord, tu dois na Yolo Nord. Est-ce que me un peu expliquer si Yolo Nord 1 est bandu à Pesuki wapi, 2 est bandu à Pesuki wapi et puis 3. Bon, Yolo Nord 1 est bandu d'abord sur l'avenue Bongolo et ceux qui na Capella. Bon, Yolo Nord 2 est bandu sur l'avenue Bongolo et ceux qui na Capella. Bon, Yolo Nord 3 est bandu na Bongolo et ceux qui na Capella vers le bis, partie bis. O limbolongo bien te papa. O baka ke bana bongolo suki na Capella. Bongolo suki na Capella. Faut bana pena bien. La ndenge boye bandi boye suki. Bon. Na côté droite, j'ai avenue universitaire jusqu'à Kimwenza. Kimwenza oui. Bon. On a Yolo Nord 1. Bon, Yolo Nord 2 bandi na Bongolo, bandi na Kimwenza. Et suki na séparation entre les routes asphaltées, na vous avez non asphalté donc partie bis. Partie bis. On a Yolo Nord 2. Yolo Nord 3 bandi na Bongolo. O ben kala kan luka ya kala. Kan luka ya kala. Kala yo ben comme Yolo Nord partie bis wana. O ben Fokobel. O ben Fokobel ki na ngamba mai. E ben o ben kan luka kala pa goudron sukaki, partie asphaltée sukaki na partie dans no bitumé et Yolo Nord 3 ya ngone e be suki pe na Capella peka. Mais tout à l'heure dans tout yamba bana na bino ya Yolo, c'est vraiment ridicule ba mi kolonde ngwana baza na maîtrise à quartier. Même quand on a 5 avenue à Pamba, où ils ont na quartier Yolo Nord. Ça c'est un jeu. Bokoli si bango ndenge nini. On est allé ba négligence na négligence notoire. Mais bêta tout le gars, yole abiso sur les autres bango baza na nombre maîtrise à avenue. Les négligence na bango moko. Les négligence na bango moko. Papa, yo sko meka ko aider biso. Avenue Ngidinga ezaka non place ni. Ezali première avenue tous après Bongolo. Ezali première avenue to première rue, to tunnel. Non, ezali rue, ezali avenue. Ezali avenue. Ezali rue. C'est kota boisa mo bifikaso mo moke puisque si mana yende à partir de ce que bani lui là, ngufu et ainsi de suite. Siko papa yo pe uzapena papa botamina yolo zokola na yolo pe azaka na yolo tilelo. Siko bon avenue Funa. Au moins garage à Bongolo. Garage à Bongolo côté nini? Bon côté gauche. Bon, ko banda partie ya Kimwenza. Ko kitati côté ya hôpital à Kram. Côté hôpital à Kram. Moni balabala après Bongolo. Moni na saba nziteur balabala mabele wana. Avenue Funa yango. Avenue Funa yango wana. Mais biso selon ba renseignement aussi expliquer bien mais aux clairité une explication. Ba biso que avenue Funa ezali kaka na Bongolo à partir à Zola. Si on soit na terrasse on a donc comment le côté il y a lanate kasi na lanate to on n'est pas moi goudron ezali wana on va comme na moi terrasse avenue Funa soki wana siko lelo baba na bino bozo bota bazo kola na yolo bazo yeba yeba ba venir wana te siko na ebité bazo ka te ko tuna bino te to bino bolakisa nde bango te mais il faut ça découverte et puis ko tuna pe faut ça découverte ko tuna bureau ya quartier ba consulter quartier ba bien évolution bureau quartier te na Yolo Nord 1 bureau quartier na bango ba bimisaki biloko libanda to yaki to soyaki na bana quartier muso na difficulté même chef à quartier biso bien alobi bien que a remarqué que bana Yolo baza ko s'impliquer na makambo ya quartier monter mais au moins na bango wana ba yo beta bango ba na kamina ba bimisaki biloko bana Yolo baloba biloko te nini te ba sundola chef à quartier kaka yemoko na ba charge na mais so ba teki le pango ba yo lukai siko bino bana Yolo so ki mambo quartier no bo s'impliquer te bo zeba nani ba ko s'impliquer. Bon, moni, il y a certains chefs que la vérité blesse, hein? Mais il faut qu'on ait tout droit. Je vois très mal comment on a un bâtiment à affaires sociales. Un individu comme ça, il y a Kosomba Yango. Et puis, bureau, il y a administration publique, il y a quartier, il y a délogé, il y a chef du quartier, tout ça. Aussi, au vu, il y a autorité compétente, il y a Mboka. Comme Bougoumé Sazali, Moussa Nénine. Il faut intervenir. Si le bureau quartier, le loso qui archive les documents, ma pango la bungi. Pas foutre pas un an. Il y a irresponsabilité, il y a responsable. Ok, vraiment merci pour votre communication na suka. Juste un dernier mot pour na bana Yolo. Et Yolo na moni Kimezonga. Oui.
Kimi Zonga. Zonga depuis mon moment de déclenchement, c'est moi qui a arrestation na bango na Kimi Zonga. Kimi Zonga. Donc ba yolo baza mon quand même parce que ba yolo baza liba na mboka ba s'inquiéter abi que yolo quartier na biso comme ba désordre quartier biso comme boy. Mais message ne kopesa na ba yolo baza liba na mboka bazo lando na minute. Quartier na bango ba tikela ki yango e baby to e bongi. En tout cas, régression dans ma casse. Régression sur quel plan? Bon, d'abord sur le plan culturel, intellectuel, et puis vraiment, comment le vandalisme, je ne sais pas, peut-être, dire quoi, peut-être le problème social, mais je dois regretter mingi, tant de fois na yolo, to koli na yolo, mais biloko ne zalaka te. Et puis ce que tu as puis pour nous puisque ma caméra c'est na cause na yango. Oui. Moni, cause na yango. Oui, merci vraiment pour l'intervention. Juste quelques remerciements et puis la dédicace dans la bateau na minute. Bon, je remercie presque tous ceux qui me connaissent. Et puis na oyo bazana libana ya mboka bana yolo ba natif ya yolo o ba bote mene ba koyo na yolo puis tu m'as fait na biso kola nani ma cover ma bienvenue faut tanga ba kombola mo na yolo na o mona ba fait na bango ya yolo swami bienvenue ndo comme le mboka ko swami ya le lever ya le poussa na ko ya ka lolo ya lolo ya ka swami bienvenue hein so avec ko ya oh qui m'a gâté. Bon, donc c'est ça. Comprenez ma vie, caméra. Ouais, voilà, on botte na yoka pour na batoa, pour bazoter la biso na. Et puis na vient ko remercier yo bino pe na service na bino ndembo. Oui, chano ezaka émission za yolo na liste. Nous parlons de yolo na ba détails nyonso surtout. Donc tozo ngana ntoki na makambo moko pour nous permettre bana nyonso surtout yolo, ba yiba non baza na maîtrise à quartier parce qu'on a constaté que bana belé bana maîtrise à quartier. Bon, na bossa que le moment on a bien observé peut-être bino na ko beaucoup découvrir pe yango. Bon moni yolo liboso tango yolo no rezalaki. Omoni na avenue Kimwenza, pas chaussée de Kimwenza. Avenue Kimwenza. Oui. Bon. Puis c'est différence entre avenue na chaussée. Bon. Avenue Kimwenza na Jamar, on nous rond-point wana. C'est qui premier marché ya yolo. Ah, premier marché ya yolo bandaka wana. Zalaka wana. Tango bani ba construire bâtiment l'école laïque yo. Ozomano yo témé. Ça c'est cimetière nakala. Non, na ko expliquer yo ngo. Capelle ou capelle ndé za ka cimetière bateke. Capelle ndé, OK. On est dans piège na check yo. Moni, za ki cimetière yini yo. Alors, premier marché za kuna. Awa ezaki bakana sauvage hein. On a école étage. Oui. Tamba ko créer école yo, de sikoyo, wenze longwa et commune capelle. Là c'était vers banini. Vers les années 56, 57, 58. 56, 57, OK. Desko boso kombo jamara. Nokoza na idée ya kombo jamara wana. Non, jamara ezaki kombo ya moto. Kombo moto. Kombo azaki nani? Aki commerçant, azaki ba kombo na yeka na yolo. Non, azaki bar moko répété. Bar moko répété aki kombo ya moto. Azaki ndako ya moto ndi azaki na bar na ye kombo nango jamara. Alors va na peka wana. Avant na peka wana. OK. Parce que biso quand tu ka kombo pesa en cas. Non, absolument pas. Azaki bar. Azaki bar. Papa azaka muluba azaki akufa pe. Okay, merci vraiment parce que caméraman là mambo zo bazo link tout parce que papa na très bien. OK. Merci vraiment papa. Moi écoute moka mobala là que chauffeur na bra Congo, comment na ngaba ça kufa kutu. Oui papa, to comme la souka un dernier mot. Bon, en tout cas je vous remercie. Conseil nous couper ça bana yolo vraiment. Conseil surtout. Bon, c'est qu'il faut pas prendre conscience hein. L'âge avance, on ne recule pas. Hein? Et puis bata la responsabilité na bango. On va se jeter dans des désordres inutiles ou rapporter le communauté. Oui, on a pour la bana yolo baza na kati ya mboka. Boko na bana yolo baza libanda mboka nzamba tambola moyen. Ba ya kosala nini na yolo on pe ya bango. Ba ya kuta yolo ba bonaka yolo ya kala. Lelo yo bata sika msu baye pa moi modification ba kota na yolo. Ba ya pe ba sa mo ko moko ta ko la bana njili. Bana njili ba kana poto baye bomoni. Moi mitu ba bonsi quartier. Mais batika ba négligence mona parce que pour na kolona ba boîte de sardine na poto za na masala mote mais ba ya baluka ma ba bongisa quartier na bango quartier bonga et ça peut honneur que na natif yolo tout ça. OK. Merci vraiment pour l'intervention na yo et papa tout à l'heure la faute qui rend numéro na yo parce que dans appel masolé beto solano lisoso parce que semaine to ba déjà to beta lisolé moi na Dallas mo wabi ki yende mtapesa komba Dallas parce que to zalaka to bana la masolé ave mais na bi ke bino fo masolé ave kitoko. Donc on parlait autour ya papa Voloko. Parce que to tamboli to tuni komba Dallas nani yaki nango. Ba bisi ko no Voloko. Na tuni ba papa bona mwanda na banjo yebie. Papa na biso Jean-Louis Boko to solo na yalbi yeka mtapesa komba na tuni ba WTC de Bruxelles bika ke mtapesa komba na Voloko. Alors
tokendaki mpe pa na ye tosolaki na biso biso ke non aopesa biso jour tokokuta na ye wana prochainement na oluka na ozwa numéro no tout à l'heure. Merci vraiment. Oui, comme je le disais, tozaki na bandeko na biso ya Yolo no et pas wa pibino mo boyoki. Banani bazana maîtrise à quartier na bango et puis banani bana maîtrise à quartier na bango te. J'ai toujours dit que bana Yolo baloba lobara ki biso bana Yolo biso debi quartier biso bien même. Vous tous, vous avez vu comment est-ce que ebele ba titubé ebele ba beti munoko même pour na voir même ba nombre va venir na bango bazana la difficulté wana. Donc, ils sont vraiment ridicule parce que la quartier bovandi il faut vous en maîtrise à quartier Nabino. Je le rappelle encore, il faut vous en maîtrise à quartier Nabino. Parce que le lot, tout à tout, le pendant que quartier Bovani bonne maîtrise en côté, bah venu bonne maîtrise en côté. Voir même histoire il y a quartier, mingi bazal en côté. Donc il a fallu que Mukolo Moko intervenir pour que un peu sauvegarder l'image. Il y a Banayolo et Belé Oyo, Balobi Bakambo Bino Boyo Kiwana. Oui, on est arrivé à la fin de notre émission. Les lois qui sont en anglais parce que Yolo za quartier na Botami, Yolo za quartier na Koli, ba otalanga ba yebinga très bien, bien parfaitement bien que monsieur Sapis, Arnaud de moi na Yolo, donc on a écouté ça à changer, on a écouté ça à Koboyate, et on continue toujours sur se lancer pour nous koyebi Sabino que émission est toujours Yolo analyse. Nous sommes là pour faire des analyses et surtout pour parler de Yolo en long et en large, et puis on a des détails tout avec toutes les précisions qu'il faut pour que nous déconnions surtout baza partout à travers le monde, partout dans la République démocratique du Congo, mais qu'on peut comprendre, et puis dans la maîtrise, il y a Karachi Bango, Yolo Nord. Et tout à l'heure, là, on parlait de Yolo Nord 1, et c'en est fini pour cet après-midi. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les abonnés de Emergence One TV. Bana Yolo Nios, tout partout, et ce qu'ils ont pour s'abonner à Emergence One TV. C'est sur cette scène et sur cette émission, Borolanda, détails et surtout la réalité plus concernant Makambo Yayolo. Beaucoup découvrir makambo non bino mo découvrir te beaucoup yeba pe beaucoup mona les sous bateau bon mona kala yo sala bino bien et na bi ke bobenga nga tout moment pour me dire que allez kende place boye sala boye kutana mutu tel boye yebisa boye sala boye donc tout ça je le fais par amour et je le fais surtout pour les soucis de tous les bana yolo et surtout de tous les bana Dallas mingi bakoli mingi pe batiki yolongo pour yolompe batasika ba comme belé. Il faut boyer bango, il faut boyer ça na keno yolo, et ça sur le roi yolo kalane zakete. Ceux qui bossent là bien, bah tungi belé, bando étage comme belé net. Ah ouais, est-ce que tu comme ya, tu as na avenir maïdi, avenir ba maman Kavaladi. Donc ils ont avenir moro oyo, bon mon abatoka ba dudun seka, ban avenir oyo, ba masanga loro là ba nani etamboma, ba venanga loro monde qui avenir na bango yango avenir maïdi pas yo apilelo, te osa clôture émission oyo, ba venanga loro là ba Capoledi. À un niveau Angola, voilà ba kolo a venu pendant bango. Donc na profiter na occasion pour remercier batu on a lingaka mingi lokola ba venanga Parc des Princes Wafé donc ba pena baza ba yaya oyo ba kolisi biso. Un grand merci na abonnez à Emergence One TV, continuez toujours de vous abonner sur notre chaîne, vous ne serez jamais déçus. Un grand remerciement na ezapa ya Carlos José, surtout Sandra Mbabou, Nabo Sanité, Carlin Itonga, l'international congolais évoluant en Arsenal. Et ça l'a vraiment bien. Comme on a mon ayolo, abetana ba Thierry Henry, abetana ba Denis Bergkamp, abetana ba Robert Pires, coach Nelo, Arsène Wenger, donc batamine wana donc Carlin Itonga. Azaki une équipe wana donc bana yolo faut boye baka pe bomba ke loko na mutu ke Carlin Itonga un vraiment na yolo le seul et l'unique moi yolo beta na Arsenal eza Carlin Itonga Nabo Sanité ingénieur Didier Akweti ils sont des moutons Bitabe Liberté donc même moral na yo et Nabo Sanité masana lingaka mingi Fabrice Mayembe na Moïse Mayemba Tony Balotelli wana pe na base na kauka Michael Basansa Nabo Sanité vers lingaka mingi la personne vraiment beauté et surtout Aristote Missim pe mwana yolo ya solo Jean Sifoyo et Nabo Sanité Francine Dombe Candy Chama et puis bébé na biso Claudici joyeux anniversaire ils ont continué kaka la personne beauté makasi na big manager Kamamvoama bambote na yo et surtout na masangana lingaka mingi na kombo ya Fabrice Mayembe na bandé lui soumettre tout sur la ceinture noire ingénieur capable d'assurer qui image et équipe technique et Simba Maki na ye et puis Piscas Wanga na Sanité Saint Thomas Buka Muna Buka Kwikila Vero